nakokutana na Werason nga nakobunda na Werason te aza jeune frère na nga nakanisi Werason aza na tala ya monene na musique atika bato basalaka politique basala politique parce que ezate parce que nzambe apesaka bato nyonso batala na makambo nyonso te yo bapesa yo tala na musique sala musique tombola mboka na biso na musique donc eza mawa trop tokopotana na terrain soki abimi. Je respecte la décision du peuple souverain primaire, mais tokobunda ngana ye aza musique eza domaine misala kitoko kuna na mboka na biso na kikuita sala ete lokote asala ata elokote ata studio ya musique oyo pana bana na biso baza na musique Wera azana ba possibilité mingi ya kosala makambo ya minene na mboka na biso esengeli kaka te ye pe aya na politique mais tokopotana na terrain nazobanga ye te tokopotana. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium esengo penza ezali pona biso koyeba ki bozali penza ebele scotché branché kolanda chaîne YouTube na biso Congo Millennium na yango lelo tozali na esengo ya koyamba pona bino Madame Biebie Songo Georgette azali professeur en toxicologie na Inikin pe azali présidente de la GBS Foundation, secrétaire aussi générale adjointe en charge de femmes dans la plateforme Ensemble pour le changement du président Moïse Katumbi Chapwe et aussi elle est mariée, mère de 3 grands garçons, Ndenge Moko Alobi et Azali Mami des 6 petits cocos et aussi Azali militante de longue date pour la protection et la promotion des droits de la femme. Voilà. Mbote nayo, maman Georgette. Mbote Tatiana, na pesi bandeko na biso nyonso ya mikili ya diaspora. Mbote mingi penza. Maman Georgette, ndenge moko penza olobi te oboti mobali te kasi ozawa na kaka pona kobundela penza plus basi. Kasi tolobi andano penza likambo oyo evandisi biso na plateau na biso lelo na likambo ya koyeba penza tokomi wapi na dossier ya président Moïse Katumbi Chapwe. Merci mingi Tatiana pona mutuna na yo. Nalingi na loba nanu ke nazali parmi ba mama babundela ba droit ya ba mama na Congo. Nazali parmi ba mama tokomisa article 14 na constitution na biso. Vous allez consacrer parité entre moi et mobali en ce qui concerne la sphère de prise de décision parce que pour Nabiso, moi s'il faut à la place, bah décision pour appeler ça, bah proposition na bah problème oyo et sengeli ba mama parce que mibali ba yebi ba problème na biso nyonso te et sengeli biso basito za ba place nyonso na ba domaine nyonso place bazwaka ba décision pour que topé ça tout le problème na biso to pesa pe ba solution pour résoudre ba problème na biso to komisa ki pe na article 15 ya constitution na biso crime contre l'humanité toute violence sexuelle faite sur les femmes donc ça bitumbo tozo sala kango depuis plus de 20 ans to bundela kango tozo ango cadre juridique mais maintenant tozo bunda et comme en application ya wana moni biso ba mama na plateforme na biso ensemble pour le changement to telemi pona nini to telemi pona bomoto na biso to telemi pona mbongwana ekota na kati ekole na biso to telemi parce que pona biso Moïse Katumbi Chapwe azali candidat à la présidence de la République oyo azali na programme moko ezali ko rencontrer ba besoin na biso azana programme na ye na 4 piliers pilier liboso to benga rango pilier politique oyo ezali ko lobela consolidation de la paix et de la démocratie wana ezali socle pour le développement ya mboka
soki démocratie ezali te soki kimia ezali te yo moko omoni mboka na biso ndenge tozongi nsima. Pilier ya mibale eza pilier social wana tolobaka yango tobengaka yango valorisation du capital humain. Valorisation du capital humain eza nini? Ezali korépondre na babesoin fondamentaux ya bato pour que mboka ekende liboso. Il faut que bino moko boza kuna na poto bomona ndenge bareponda na babesoins fondamentaux en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne transport, santé, éducation, en ce qui concerne infrastructure ya banzela. Donc ceux qui ont valorisé l'humain te ata ko boza na ba richesse ndenge nini ekopesa développement ya mboka te. Troisième pilier na ye eza pilier économique oyo ezali kolobela diversification ya économie ya mboka. Moïse Katumbi Tshapwe alobi ye budget annuel na ye kozala non, budget na ye ya 5 ans ezali 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 20 milliards par an. Akozulango wapi bato bazoloba akozulango wapi bandeko na nga mboka lokola Congo toza tellement na ba richesse, mais soki capital humain ezali valoriser te nani ya concrétiser ba richesse oyo nyonso toza nango ekoma ba potentialité plutôt oyo toza nango ekoma ba richesse. Donc c'est possible d'avoir 20 milliards de dollars par an, 100 milliards par an pour les 5 ans à résoudre ba problème nyonso sociaux oyo tozali ko rencontrer na kati ya mboka na biso. Mama Tatiana naza na kanda makasi soki na moni ke mboka lokola Congo avec 80 millions d'habitants, 2 445 000 km², budget annuel en 4 milliards de dollars. Toko salela ngo nini? Mboka lokola Rwanda 6 millions d'habitants, budget annuel na bango 20 milliards de dollars. Angola 15 millions d'habitants, budget annuel na bango 277 milliards de dollars. Mboka lokola Congo Brazzaville en face na biso bazaka kana 2 millions d'habitants, budget annuel na bango 12 milliards de dollars. Donc biso na 4 milliards oyo toza nango mikolo tokoki kosala eloko te. Donc tokiti ndenge balobaka les géants d'Afrique par terre. Moïse Katumbi azoya na ba proposition très importante et très certaine pour que to mobiliser 20 milliards. D'ailleurs, on a moni 20 milliards de zamuke. Tatiana, lelo bazoteka une tonne de cobalt na 100 000 dollars. Ce qui toteki 10 tonnes, et ça 1 million de dollars. Bon, on prend 20 milliards de dollars par an, et que ça lelo quoi passer. Tozana, au moni yo mokotala soleil na biso. Du 1er janvier au 31 décembre, to ko ça là panneau solaire. Totekisi mo inabiso ba mai toza nango ibele tokoki kotekisa mai toza tellement na biloko toza na forêt na biso ezali deuxième forêt au monde. Nous sommes considérés comme le deuxième poumon vert de l'humanité. Topesaka oxygène na humanité mobile. Nous avons des fonds verts, nous avons des fonds bleus oyo concernés ba mai na biso et concernés ba zamba na biso et ko rapporter biso ba mbongo pour que tozala na 100 milliards de dollars en 5 ans to valoriser l'homme congolais. Dernier pilier na ye ezali lutte contre le réchauffement climatique ou ya écologie. Maman na yebisi awa toza na ba mai ebele toza na ba zamba ebele soki bozo kolanda ba conférence internationale ezali ko salima sur l'écologie okomona ke ba mbongo ezali ebele na fond vert na fond bleu. Bambongo wana soki to récupérer yango, je vous assure que le développement au Congo en 5 ans tokoki ko changer complètement. Pour le moment nous sommes parmi bana suka ya humanité, mais tokoki ko koma parmi bana liboso na kati ya humanité. Donc tozo bunda parce que nga na sepeli na programme ya Moïse Katumbi Tshapwe na ba 4 piliers na ye yango wana lelo tokendeki na Cour suprême parce que bapekisi ye kokota na mboka na biso. Tango azalaki gouverneur ya province ya Katanga bamonaki que c'était le meilleur gouverneur asala makambo kitoko kuna na Katanga, mais lokola longwaki na bango akoma bête noire na bango lelo balobeli likambo yo lobi kuna balongo balobi likambo yo mebiso toza na front tozo bunda
makambo ko changer. Je pense commission des droits de l'homme, il y a Nations Unies à Genève, et ça qui déjà mitindo na gouvernement, botika Moïse Katumbi Chapwe, azonga un homme libre à présenter candidature na ye. Tozana dernièrement encore, Nations Unies, lobi ba uti lisus koloba, botika Moïse, makamwana nyos bozo kosela ye, ce sont des faits politiques, botika ye makambo passeport na Belgique. Wana nyonso bazokosela ye mpo na biso Moïse azonga aya kopesa candidature to bundela mboka na biso po to relever mboka na biso tatiana to kwei trop mais to lobi to kolemba te yango wana tozobunda bomoni biso tozalaki na cour suprême pour que Moïse azonga pour que ba libérer ba prisonniers politiques après biso bato ya MLC bazakuna parce que ba invalidé candidature ya Jean-Pierre Mbemba ozomona ke ezali régime moko oyo elinge pusa mboka na biso na kao toza déjà na kao batika biso tokene na élection libre crédible et inclusive pour que topona bakonzi ya mboka na biso toponaki bango basali 5 ans balekisi kutu 5 ans baza na 7e année tolingi alternance démocratique na mboka na biso. Merci beaucoup maman Georgette penza koyoka ondengo lobi penza aussi okoti na bamituna nyonso tozaki na yango kasi ndenge penza lobi te bino penza ba mama ba combattante boko bunda po tomonaki bino penza na cour suprême lolenge boyaki ebele obi te boko bunda pour que aya boko bunda atako akomi ekosema ndenge nini po ya lisusu ko déposer candidature na ye parce que seni asi akangi déjà bikuke na ye nyonso oyo biso tokomi kozela awa eza te baliste provisoire ekomi kobima bokosala ndenge nini mpona kombo na ye ekota lisusu tozela lisusu soki nde bakovalide to pete. Tatiana, merci mingi mpona mutuna na yo wana me nazoyebisa yo ke soki Moïse Katumbi aye akotika candidature na ye eza lolenge moko na table ronde na Belgique batata na biso ya indépendance bazalaki kuna Lumumba azalaki na prison na Congo bango balobaki avant que table ronde salama il faut Lumumba Patrice akoma na Belgique baliberaki Lumumba Patrice ayaki kolanda na Belgique ti basalaki table ronde oyo emema biso na indépendance ezali kaka répétition ya histoire biso tolobi lelo Moïse aza en exil ezali bazo tindika ye avant azala en exil biso tozobunda tomoni pe communauté internationale ezobunda bamama ya diaspora longonia na bino na oyo nyonso bozosala pour que Moïse azonga tobundi bato babundi pe pour que Jean-Pierre Mbemba abima na prison bakatelaki ye 18 ans mais lelo Jean-Pierre Mbemba aza libanda ndenge moko biso pe tozane likia ke bitumbo tozali kobunda kote bakotika Moïse akoya kofongola seni ezali quand même eza fin du monde te eza fin du monde te bakozwa ba mesures politiques parce que tout ce que nous sommes en train de vivre c'est une situation politique bakozwa ba mesures politiques bafongoli azaye moko te mokonzi nanga ya parti politique nanga Olivier Kamitatu azape kuna libanda ba Francis Kalombo bazape kuna libanda baza bato ebele bato basala kana ye baza ebele bakozonga bango nyonso oyo ezali dictature elingi ezonga na mboka na biso tatia na biso tobundela mboko contre la dictature ya Mobutu ezalaki féroce ezalaki makasi mais tokwesaki yango de la même manière tobundaki pour que démocratie ekota na mboka na biso de la même manière pe Moïse akozonga akotia pe candidature na ye tozawa okomona na Afrique du Sud babunda contre apartheid plusieurs années apartheid ekoyaki Nelson Mandela abimaki pe na prison mpo na biso pe ezaka ndenge moko Moïse akoya soki aye akopose candidature na ye ça ne sert à rien tokende na baélection Jean-Pierre Mbemba invalidé Mozito Adolphe invalidé Gizenga Antoine invalidé Moïse Katumbi en exil et komemela biso crise koki komemela biso pe guerre civile na mboka na biso ça ne sert à rien d'aller na élection na ba condition wana il faut tokende na élection crédible pourquoi
crédible parce que to boyi machine à voter machine wana to boyi yango parce que ba décider bango moko na élection pour organiser l'élection dans un climat apaisé. Il faut tu as pouvoir là batu opposition bayokana nanga bimiseli biso machine à voter sans atuna point de vue ya opposition to boyi machine à voter bomoni batu ya organisation internationale à francophonie baye batali fichier na biso ba checker fichier na biso électoral ba moni 16% de bateaux baza na empreinte digitale te wana nyonso ezali ko mema biso na fraude to boyi pe fichier électoral wana. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous voulons aller aux élections, des élections crédibles, des élections inclusives avec Moïse Katumbi. Il faut azonga à participer à l'élection parce que nous wana bazoko reprocher ezali des faits politiques. Nous avons entendu Léon Kengo Wadondo, ex-procureur de la République, actuel président à Sénat, à l'objet ba fait bazo reprocher Moïse, eza ba fait politique, eza ba fait juridique, donc batika Moïse azonga à se présenter en candidat libre. Token des peuples souverains primaires, yemoka pona nani akobima président de la République Namboka Nabiso. Merci beaucoup maman Georgette. Na mwangonga moke penza totikali na yango to so la pe likambo ya candidature na yo parce que yo moko pe ozali candidate. Oui, Tatiana naza candidate au troisième fois. Nazali ko tenter, nazali mwasi moko déterminante, nazali mwasi moko engagé. Na bundaka pona zo musala te, naza professeur d'université. Na bundaka pona changement na mboka na biso, pona alternance démocratique na mboka na biso. Donc nazali na circonscription ya mboka Kikwit, mboka na ngai esika na Botama, esika na Kola. Donc, en 2006, na Kendeki, na compte Arc et Simbakite. En 2011, na Kedisous, na compte Arc et Simbakite. Et Simbakite, pour nini, c'est pas parce que je n'ai pas été élu. Binonyo Soboyebi, na Kamboeleka, qui na Seni. Ezalaki ko somba. Ezalaki ko pesa bambongo. Nga na kombataka ba anti-valeur. Na mona kitendenge ni na pesa lisusu bambongo. Pona kendokota na Assemblée nationale. Mais, tolembite, naza militante. Na yebsaki bino. Journaliste moko yebsakinga maman Georgette yo za militante kakate oza militante combattante toti kakate ti tokozwa elonga yango wana mbalo naza na liste na biso ya regroupement politique na biso G7 nazali lisusu na mboka na biso na Kikwit tozali ko défendre kaka il faut alternance démocratique ekota na mboka na biso ata basali bien Atako basali révolution en modernité en tamboli. C'est à quoi moi je ne crois pas parce que ngana zomona to kiti makasi la loi elle est dure et elle est opposable à tous. Quand on a dit le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois, yo sali 5 ans ba renouveler yo une fois, TKP organise les élections d'une manière démocratique, d'une manière transparente pour que ce peuple a lingi yo lisusu aponi yo lisusu soki a lingi yo pété to babimisi batu mususu pour l'alternance démocratique na mboka na biso. Donc toko lembate toko kende kaka, j'espère que peuple yemoko a moni situation dans laquelle nous nous trouvons akopona mbalo yo bato yo baza ko bunda point na changement. Donc nazali candidate na circonscription ya Kikwit na liste ya G7 na niveau national. Donc tozo bunda kaka toko tika pete. Turo penza maman Georgette rokuta na Weranson kuna. Na kokutana na Weranson ngana ko bunda na Weranson te aza jeune frère nanga na kanisi Weranson aza na tala ya munene na musique. Atika bato basala ka politique, basala politique. Parce que exactement parce que nzamba pesa batu nyonso batala na makambo nyonso te yo ba pesa yo tala na musique ça la musique tombola mboka na biso na musique mais malheureusement politique na mboka na biso e comme lokola eloko ko sakana nango donc ezama watro toko potana na terrain ce qui a bimi je respecte la décision du peuple souverain primaire mais toko bunda ngana ye aza musique eza domaine na ye alingaki asala misala ya kitoko kuna na mboka na biso na Kikwit asala ete eloko te asala ata eloko te
ata eloko te ata studio ya musique oyo mpona bana na biso baza na musique wera aza na baposibilité mingi ya kosala makambo ya minene na mboka na biso esengeli kaka te ye mpe aya na politique me tokopotana na terrain nazobanga ye te tokopotana. Merci beaucoup, Maman Georgette. Tokomi na suka penza émission na biso l'invité. Merci pour esengo penza za ki na part na biso ko yamba yo kaso ke zali na message moko esenge na yo o lancer tant msu na ba maman nyonso to pe ba papa ba o bazolanda yo to pe ba diaspora. Mama Tatiana message nga liboso na pesi mama Colette Nzinga bote mingi na ba mama ya diaspora ba femme katumbiste oyo ye azali ko kamba. Na pesi pe mama princesse Dominique Munongo oyo azali na Lubumbashi na ba femme na la dynamique des femmes pour le changement. Na pesi ba mama nanga nyonso ya Congo oyo tosangani na kati plateforme ensemble pour le changement. Courage to tikate mokonzi aza libanda bino kuna na libanda bo bunda biso pe awa na kati tozo bunda na lobaka biso toza ba Deborah toza na front bino boza ba Gaël bo soutenir biso na Losambo bo soutenir biso na idée bo soutenir biso pe na nyonso. Par exemple émission soke salami lelo longonya na mama Colette Nzinga ye mutu asali initiative wana ye mutu abengaki ngai na contacter yo donc topesa na maboko to travailler ensemble ba papa ya Congo bao bazali pe épris de paix bao bamoni ke mwasi pe aza na rôle ya kozouer na kati ya mboka na biso po tokende liboso na pesi bango pe longonia nga bitumba na ngai ezalaka te ya basi contre mibali bitumba na ngai ezalaka basi contre mibali libérer ya mentalité ya ba tradition ya ba coutume rétrograde pour que to sangisa mayele na biso to sangisa bokasi na biso to sangisa ba mwa mbongo mike mike toza nango to bundela mbongo na mboka na biso naza na elikia ke changement ezokota na mboka na biso kala mingi te to yebela plutôt to yebela kala mingi te naza na kondima parce que oyebi soki boza na bitumba soki boke na zamba boke kosala chasse soki bobeti nyama nani flèche juillet akomaka kanda mwaye te mais akomi na suka yango wana tozo vivre na mboka na biso tokomi na suka na kanisi victoire ekomi proche to simba na maboko to kanga mitema to continuer ko lutter pour que démocratie na biso oyo to bundela contre la dictature et to zongela lisusu dictature na mboko yote parce que Rossi Mukendi akufaki pona nini Thérèse Kapangala akufaki pona nini makila ya bana na biso wana ezali ko ganga na mabele na biso ezalaki pour que changement ekota to si to longi Kabila za lisusu ako postuler te eza victoire ya peuple congolais na batu ya diaspora na biso ya kati eza victoire to yika mpiko to continuer ko bunda pour que to kende na élection crédible et inclusive. Moïse Katumbi faut azala pour programme na ye toza na elikia ke ko mema changement na kati ya mboka na biso. Message nanga yango wana ya courage ya ko persévérer tozala na courage ye moko Moïse alobaki na Kasumbalesa tozala na kondima to baisser ba brate na yebite na lingala alobaka ndenge nini to continuer kaka ko sala ba action de pression pour que Moïse zonga to kende na élection crédible et inclusive. Jean-Pierre Mbemba soki akozala na élection wana zala biso nyonso to kende peuple ye moko apona alingi nani oyo akokamba mboka na biso dans les 5 prochaines années. Voilà message nanga yango wana message ya espoir, message ya persévérance, message ya détermination, message ya courage. Merci mingi na ba peuple congolais na kati ya diaspora na o nyonso bazali kosala pour que mbongo wana ekota na mboka na biso. Merci.
Merci beaucoup, Madame Biebie Songo Georgette. Merci surtout vraiment. Na number one, il y a Congo Millennium, Papa Riki Dibendi également aussi, avec sa femme, Maman Jolie Dibendi. On est de cœur avec vous, même de loin. Et merci, Nabaïnion Sobolinga Rabiso, Baobo continuera toujours qu'on a d'émission Nabiso. Merci, l'équipe technique Mombaya Congo Millennium. Encore une fois, merci, na Madame Dinga Colette. Je suis de cœur avec vous, Maman Présidente. Ata musika na ba mama nyonso ya diaspora tolingi bino pe mingi to kokoba toujours kozala bana ya bandal bino nyonso ka bomoko bobi ba diaspora mikolo Paris tombé bandal ndema solo bandal bomoko. Donc je suis de cœur avec vous, bandal sans frontières, bandal sauvons bandal batu nyonso bino nyonso ya bandal na lingi bino tellement mingi partout au Bozali, champion à ma gauche éternel, champion Ipon Sec. Et merci aussi à Madame Osango Cécile Motema et à Serge Katembo Wabila où repose la confiance du chef. Boza tellement ébélé, Mireille Osango encadré papa Armand bien vraiment aux États-Unis kuna elle a biso ba solo ya kitoko. En attendant toko zela bozongi ya président Moïse Katumbi Lolenge madame Georgette ABC biso toko zela kaka mais émission l'invité zawana pona bino ba numéro za ka affiché aux en besoin teto yamba yo to zawana pona bino to tambola kaka to zawana. Merci à toi Nicole Batafi, vraiment je suis de cœur avec vous. Et pourquoi pas aussi remercier Yabafenda Yaya Moto, je vous aime Boza et Belé Bino Bayo Penza Bolingara Tatiana. Abonnez-vous surtout massivement na Congo Millennium. Merci aussi à Baccalauréat, je suis de cœur. Soki Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement toujours kara na kati émission na biso l'invité Boboto Bondeko Eko Bakorenye Omabota Mabino. Ya Pauline Misaka, au revoir.